Lelo na ville province à Kinshasa, soki otamboli, constat ezali ke ba église eleki ba école na ebele, po na chaque avenue, soki okoti, okomona 4 à 5 églises. Koka mwa bango nyonso ba programme à kilt, et ça la ganette kotutana. Okomona mercredi, vendredi, dimanche. Dimanche nezalaka lokola finale. Okoyoka awa bafle. Alléluia mais et bongo kuna pe soki bayoki ke musique ya ba voisin leki ya bango. Ba bisi frère Junior, pas régler bon instrument. Frère Junior, dadi ya lobby Matissa son, ba voisin ba leki biso. Frère Junior pe lokola lingaka bongo te. Ako Matissa son tina san koka mwa tapage nde tapage. Nyonso wane za mabete po Bible lobby ba église ekokoma ebele na mokolo suka tondimi. Kasi eloko ezali kopesa pasi pe mawa ezali bongo comportement ya bato oyo bazali kotambusa église lelo. Pour la plupart bakoma kosakroche kaka na bakombo. Soki oyoki kombo ya evanjo wana tika tokotune ye alimbisaka te abattoir. Bongo soki oyoki lisusu kombo ya dadi wana nde pena suka ya masolo. Terrain na bango ezalaka bongo na cher tango bayaka koteya po na koya koloba ba vie privée ya batu kokamwa olie batanga kombo ya Bible. Bakomati na ba professeur lokuta bino moko boyebi Kinshasa lelo batu bakoma kolinga mingi bayoka bayebisie o ndeko na mutu akanga yo o mutu boyende alingaka te obonga zokande na sima wana bakoma na makiona okoyoka bango na balangage tala frère Dieu m'a dit frère Dieu m'a montré tala frère loba amena bien na koba bazalaka bongo surtout lisusu bakotisi réseaux sociaux eye koboma lisusu makambo lokola ba image oyo bozali komona esika prophète oyo azali ya renommé abimi na réseau alobi akofinga batu ba générique ba mama kokamwa omoni bino boyaka na page nanga kofinga nga nde makambo na lengi na kofinga bino batufi na ba mama na bino tipo kobima na page nanga terrain na bango mususu ezalaka bongo ya ba délivrance spectaculaire. Imaginez mama oyo akoyi na faux poule baobete délivrance baofilme baotya direct na réseau sociaux wana po banani batala kam tala li tala ah baofilme basi tala. Nous saluons notre héros national depuis le village de Lubis, un commandant du Congo. Ebele basala ba chaîne ya télévision na bango bazali makasi na ba émission oyo elekaka bongo en direct kasi batia ba numéro na kati wana kobeta batu ba prophétie na ba miracle ya lelo kokamwa lokola ba image oyo tozali komona esika la police eutaki kokanga moto na njambe oyo po na mankiona selon ba information tozwaki yoka ndenge sene lekaki. Les prophètes d'aujourd'hui quelque temps après papa prophète azongi kaka na même réseaux sociaux po na kotalisa ke aza libre kasi circonstance to peni ne salaki bakanga ye wana nde abombi. Moi votre frère, je suis libéré depuis hier. On m'avait arrêté à 7h, j'ai été libéré à 11h. Les gens de mauvaise foi, ils ont donné une mauvaise connotation de moi, n'importe quoi. Ya papa prophète, mbongo mabonza topesaka ekendaka wapi? Au juste mbongo mabonzo tutsaka na église ekendaka wapi? Na lola ba angelu bayaka kozwango bongo tangu ba angelu bayaka balobaka ndenge nini? Pasteur Baraka Mugisha pesanga mabonza nakendango na lola nga pe nazwi na lopi angelu zwa mema na lola mabonza ekei oyo nyonso ezali kolakisa virus ekoti na kati ya église. Pasteur Denis Lesi ndengo za libanda na Kinshasa otikeli biso nani? natikeli bino Baraka bo pete na yekuna asa bino ba parler à la ya bêtise wala bo tala ndenge bilembo ya suka oyo nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristu alobaki na biso ke bokomona
yango yo tokomi komona awa na kati ya baeglise ekomi kolakisa mapolele penza. Il paraîtrait que na kati ya église oyo bozali komona oyo juste après culte bondimela ngai ke pasteur na diacre bakotisa mbutu awa na niveau ya kosakana te soki muke likolo kaka ya mbongo ya mabonza noko zwa ndenge likambo oyo ebandaki. Pasteur alongwe na kiti na ye liboso ya mesa alandi diacre tala bule diacre asansala akita na kote ya se diacre alinga pusa na lisusu bule mususu diacre mbala moko akwei na kanda wana leta bato baya kopekisa diacre abima libanda ya église. Tango diacre abima libanda ya église tala ndenge akende kokumba une partie ya brique aya nango libanga ya munene abamba pasteur abonza ye na elongi mbala moko match esila parce que babule oyo azwi wana akoki kotika bongo te. Enta bandimi ya église bayambala moko kopekisa bitumba esalaki soni komona bapaster bazokufela mabonza boye esali malamu soki muke te. Zo eloko oyo tala pasteur na diacre boyokisi bandimi na bino soni parce que bozowela mbongo ya mabonza esali malamu soki mukete na misu ya batu ebele oyo bazalaki awa epi ndenge bokaboli lisusu bamakofi boye. En tout cas bozopesa exemple ya malamu te na bandimi na bino. Nkolo est-ce que okozonga mbangu te? Zambe kaka likolo ya mabonza tala sikoyo ndenge diacre azwi bibotu awa na niveau ya kosakana te. Kokamwa o bato bakufi plus de 2700 blessés bakekaka oyo batotala Mike Kalambai bino bakino oyo bana Kisasa o nombre bokendaka distraction nombre bandoki babengaka bino na bapasteur wana bokendaka bopumbukaka bokena olokaka bokena Tchad boloki bokena Nigeria boloki bokena Brazzaville peuple moko apumbukaka kaka po eza pamba te. Koma banyokolaka bino bobimaka te? Koma baza konyokola bino bakongolo oyo bobimaka te? Tata Nzambe etula ya peuple bauta wapi? Nazo comprendre te papa, nazo comprendre te mutu nange ezoswa bolole lokola Félix Tshilolo illettré aye konyokola bino anyokoli bino créer tribalisme ate bandeko na ye groupe ya bato moko boye tolobi mbokana eza ya bangala te eza ya baswahili te eza ya baluba te eza ya bakatange te. Congo eza mpona bakongolais les zaï aux zaïrois d'abord mutu moko ako tokoboma beglisi wana tutu yo solika futa mbebu rouge okasangula azobota na kisango Denis Lete le roi de Caroline Moïbi Bakakenza Micheline Chabani Patrice Ngoy kala mutu rose okaba otala pati ya farine na boulangerie mama poto tala muku na bapake pasera bapake ekenenge rectangle Didier Kanda ozotuna nini na Mese Christian Bosembe. Christian Bosembe na yo moko penza ovandi ondimi penza ngai pena na zo suspension na vanda. Bon, est-ce que eza 70 to 70 jours? Te, eza 70 jours. 2 jours ka ya mbonga wenze nyokola ngai. 2 jours na dollar eza ya komata. Siko 70 jours. Papa, bo préparer nini pona ngai. Na nyonso wana ce sont des rumeurs. Eza ondima te po babengi yo te. Didier Kanda eza solo basuspendre yo. Tisikoyo nazondima pete. Apession. Selon yo okanisaki eza combien de jours? Wana oto olobesa makanisi. Makanisi. Na komisiko ko raisonner de bakatelinga 70 pongai esalenga pe moi fièvre. Esalenga fièvre te onatali ngatko na ite sona talaki ona nyopi. Bakatelinga 70 ans. Parce que na komiko raisonner awa na ça déjà na 40 ans. Na kozongela TV tina 110 ans.
mais wana si nakomi kokoti ezolanda okufi ale etikali bamikolo wana mosu etikali kopola ngesi nakufa mais quand même bainterpelaki yo ndenge kaka bino bomoni ndenge nga mpe namoni yango natikali komona appel te ya compagnie toki ya société ya C5 ebengi ngai batikali kobenga ngai te natikali mpe komona convocation moko te bainterpele ngai babenga ngai nayeba likambo nga nasali na minute one naza boye namoni mpe kaka na interneti namoni mpe kaka bato bakomi kobenga ngai liteya basuspendre yo nga na bi lokola bayebi ke nasala na interneti basuspendre nga mpe kaka na ndenge ya interneti mokili mobimba bayeba ozoyebisa bagolwa nini vraimen bandeko na nga bakongole bagauloise naza mpenza na eloko ya koexplike te mais eloko na kosenga bino bafan club na biso bagaulois na bagauloise oyo botalaka biso bosepelaka ndenge bakongole nyonso ensemble boyeba ete age ya pension nano ekokaki te mboka enimi bana kopesanga deja pension nakende kopema bino moko botala eske age oyo eza age ya pension to eza nano age ya pension te nakoloba boye Congo eza ya bakongolais ebongo monsieur Christian Bosembe ozoyebisa ye nini nazosenga na papa Christian Bosembe papa peut-être nayebi te oyebi mbayembaka nze moko nandimaki te ti sikoyo nazondima mpe te nzembe na nga pardon ezala bongo te donc ozondima kaka te c'est-à-dire ti sikoyo nazondima te ke eza bongo parce que eza barimer eza barimer oyo ezocircule eza ngai te nini ezolobisa yo ke eza yo te omona vie na biso lelo oyo faut faire très attention eza na bato bako kovanda mpe bapirate signature ya papa Christian Bosembe bapirate signature ya papa Christian Bosembe mpo na déstabilisation ya succès na ngai déstabilisation ya kombo munene oyo naza nango Patient Mogisho olobi nini mpona sesak baloba balaka fingi biso balaka fingi biso mwana aza na ta ya kokoma mpoli parceke bango bakomi mokanda lukuta baza koloba sisaka lobi naloba na Facebook yo sisaka Facebook eza ya yo TikTok eza ya yo pasta sika bongo bakokanga yo sisaka nayebi te sisaka Facebook eza ya yo botika biloko di biso nyonso toza bana mboka bolingi bokanga monoko nanga dikukanga te nakoloba verité nudia kopekisa nga aza te di sesak apekisi mafinga na réseau yo sisaka kende opekisa boketu atika kofinga président ya mboka soko oza makasi kende opekisa nani uyu nani bakombata batika kofinga président zokenda kokomelanga baraka mekanda lukuta wanango na ndimba yango vie tika boye loyenge ndekwa douleur sokozokolinga okomela baraka ofoti yango na réseaux sociaux adresse nanga eza réseaux sociaux oyebi bureau nanga place eza te otika biloko wana ti toabona mboka na tokotonga yango biso nyonso la loi est dure c'est la loi bota la place ya suki nasengi bino pardon nafandi na Congo 20 ans natikala kofinga motu te le air nazalaki na ngambo nakuti bateki lupango yeglise ya $350,000 bongo wana efali emema bana na biso na poto babloke nga na bawhatsapp babloke nga na bawhatsapp esali nga kanda po stress ekomaki makasi bino ata bokoti na bakommentaire bokomona ndenge babanda kotinda bato kofinga nga ata babomanga kuna nde nalobi na intimide bango nafinga bango kuna komisa batika makambo na nga nafingi bango nyonso bapanzani bake me nga nakoki kofinga bana Congo te kotikala kosala nga eloko te toyambaki awa boye Pasteur Moïse Mbiye totunaki ye tolobi soka koya na concert na yo
alobi concert à Zénith abaki soki nazali na temps soki nazali na agenda nanga ezali na programme mosusu te je me serais jeté dans le premier avion pour la kin yo peut tuni parce que basara bino mingi en concurrence à tort ou à raison quoi à tort ou à raison na lobby question nanga est claire est-ce que pasteur Moïse Mbiye a osé un concert non si oui pourquoi sinon pourquoi non mais oui à cause de la pourquoi pas c'est-à-dire que tout le monde est vraiment invité vous bénéficiez personnellement tout le monde non bien sûr c'est-à-dire que notre équipe, nos équipes sont en train de déployer les invitations. Il y en a d'autres même qui vont arriver aujourd'hui à Batou. Il y a l'invitation du pasteur Moïse, il y a l'invitation de Moïse Matuta, il y a Kouloutou Patrice Mousoko, il y a Henri Papa, il y a Patrice Moubiaï, il y a Kouloutou Franck Moulage. Tout le monde, ça c'est la célébration de l'église. Tout le monde est invité. Vous voyez ça? Donc, il y a quelqu'un d'autre. Par exemple, quand nous avons procédé à l'ouverture, il y a Explo Shop. C'était 2 jours avant. Et tant que reportant de 2 jours, à regretter, je parle de mon frère Henri Papa, qui m'a dit aïe, Bishop. Mais vraiment, moi je serai à Dubaï. Mais je reviens pour l'Explo Célébration. Mais ma camarade, pour nous sa invitation, paie-moi poids dans le domaine de Bino Boebi, aux téléphone, puis nous bengi, est-ce que vraiment, Thierry Olingoye Bamaramigno surtout ça là vraiment dans les coulisses il y a Moussala n'angeza Oeba Moussala n'angeza non alors et il a yo mais Moussala n'angeza na Lukara. Je vais demander au docteur Aristote toutes les fois que nous sommes là dans nos réunions il faut Coco ça Thierry Kamou il faut qu'il participe à et si jamais il a les idées après ça rabiso pour que Azala retenir que Otini invitation na Batunio y compris Moïse Mbiye tout le monde est mais Bassa Rabino en concurrence pour Annie justement c'est la chose où on est tout là mais vraiment pourquoi il y a le bien habité il y a pas le bien habité peut-être pour Nabino mon copain pasteur Moïse Mbiye on le met tout na DT pour na programme yom tazo calé récemment au sein na ba église ebele na Kinshasa pour na okende ko senga baya batia maboko soutien ndenge sale makara na Kinshasa d'ailleurs image moko circulaki ba na yo sika uta en tout cas ba déclaration ebele on a landi ayo olobara uta na cité Bethel mais okei kuna te pour na mobiliser pe ba fidèles ba chrétiens bazali kuna pour ba na stade des martyrs mais okei na ba église ebele oleki limité au côté de l'église des Ali Moussika, mais alors que l'église mère ou Yomo revendikaka, ils ont pembé nos qualités. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose vraiment osé. Nous avons vraiment lancé notre campagne. Il y a Explo Célébration du Stade de Martyrs avec un léger retard tel qu'initialement prévu. Vraiment avec un léger retard. Le temps qui nous restait, et comme il a mais vraiment moqué. Osez, Nao, Yebiso mon frère, vous n'allez pas me compter 10 églises. Autant que nous avons beaucoup de choses, 10. Symboliquement, c'était Bethel et je suis vraiment là, je vais répondre à toutes les questions. Osez, autant que nous avons 10 églises. Mais en même temps, mon frère, nous avons combien d'églises dans la ville de Kinshasa? Je suis en train de vous amener quelque part. Vous avez ton frère qui est devant toi, qui te parle ici, on le verra toujours que j'ai l'impression d'avoir été dans toutes les églises de Kinshasa. Il y a des églises où on a participé même là-bas. Dans l'ouverture dans un projet qui vient, pasteur qui vient, qui dit je suis venu pour l'enfant, il dit voilà l'artiste, c'est qui c'est Mike Alambay. Aujourd'hui c'est des grandes communautés. C'est-à-dire que Cité Bethel, c'est mon église et c'est ma famille. Sincèrement, je n'ai pas trouvé urgent passer à Bethel. Parce que sur le Bibongo, je n'ai pas été à la foi abondante chez Papa Kankenza. Je n'ai pas été à l'armée de l'éternel chez Papa Soné Kafuta. Je n'ai pas été à la puissance chez Papa Kiziamina. Je n'ai pas été à Philadelphie. Je n'ai pas été chez Papa Alpha Lushima. Je n'ai pas été à la résurrection. Je n'ai pas été.
chez Maman et Mikouti. Toutes ces églises, ça ne représente pas la valeur de Cité Bethel à vos yeux. Satan okangane mutu azwi mbongo abalole mutu ke nosisa na bare bongo projet be ebeba nayo projet te obimaka te okende fa babengani yo banyonga karofuta te okandaka na yo moko te mutu naelekaka nzoto na kilo mpo likolanzala maboko mbende etangaka boye so Satan atanga yo lisusu atakomonela Satan bosakani mpe na Satan Satan bena okanga mutu aboye attendez, na bangani ye. On va passer. Ça va dans singa famille là-bas. Eh ben attendez, maman. Voilà. On s'est tous comme yo. On a été à la pierre au ça. Dans un contrôleur dans l'église. Dans un petit catapillé. Le catapillé maintenant. On est tellement. C'est la pierre si ma bongo yamba. Ouais bébé lui otetika. Kobaruka penda boruka ndo konuka bato bakoyaka. Yo pe yaka. Catapillé. Kata. O pied na ote. Koza trop. Koza seka. Yo ote mula ote lo dobe. Ena la pemsi na yo ka ke pesa nanga na salo yanga. Mutumba azolela. Na likambo moko bimisa nzoto aluka mazolela. Nzambe nanga tanenge umeli siko basanga basongea tanga sokomba bato bazwa faye. Tala muninga tama Monique, tala ya Sophie. Anga ye bananga nanga ti wapi. Na sali penda na umene église, o umene église molukeli nzoto nini. C'est ça. Ko umene église ya problème ta o konisi nde molimo. Nzoto pali fo bimise na mo eloko ba penser ba kokote ya binote. Na saka nanga clair. Mon frère, non peut ce conseil sérieux. Pourquoi zanga même lola on va partir la difficulté sur l'équipe. Oui. Ba te faut ça bino ke nzoto sana mukidi molimo ndese alola. Ba kote ya bino molimo po mo banga nzambe po mo ko foko ta lola mais poko matango fo dame ko dame bima. Ah oui. Et bité bate ya bino nini. Yo ba kele bino likoro likoro bo ko miyibi. Ba kele bino likoro likoro.